Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tozali na sango oyo tokopesa bino na oyo etali bongo événement oyo elekaki na manifestation ba congolais basalaki na Belgique oyo situation ebalukaki na ndenge ete ba policier bayaki kofieta ba congolais nyonso oyo bazalaki na kati na mobulu oyo esalamaki pe ba désordre nyonso tu oyo elekaki. Ndeko nakoyebisa bino ete tango nyonso tango radio Zoomel 1000 topesaka basango pe tolobaka na banzi ete tolobaka pamba te tolobaka na tina. Ezali na bato mosusu bandeko tango biso tolobaka bakanisaka neti tozali kosala makelele, bakanisaka neti tozali kolekisa tango, me nzoka makambo biso tolobaka ezali ba makambo oyo tango bato bavandaka pe sima ya mikolo bakomi koloba ya solo penza mama Rosalie to papa Roger balobaki yango pe bato baye komona esika nini vérité ezalaki. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete kokoma belge to kokoma français to kokoma anglais elingi koloba teke nde ezali synonyme ya koyeba mingi. Synonyme ya koyeba mingi ezali nde koapprendre. Bandeko babolingo nga na koyebisa bino ete ezali na bato mosusu bavandi na bapoto awa kaka ndenge biso tolobaka na radio na biso. Okomona moto mosusu asala 20 ans, 30 ans. Mais soko ovandi na yo ozali kosolola na ye, oza komona penza mentalité ya kozala moto asali 30 ans na poto ezali te. Eza kolakisa kaka omondire moto moko azali na Afrique mais na kati ya zamba. Pona nini nalobi boye? Bandeko na kotalisa bino siko mwa likambo moko po ete bandeko bautaki kokomela biso basengi na biso balobi mama Rosalie papa Roger likambo bolobela yango po ete bango moko bandeko na Belgique baye koloba ete lokute ekomi mingi kati na bakongolais bazali kosilisa lokumu na biso bakongolais pe bakomelaki biso balobi ete botele botombola mongongo toloba yango po ete soki bandeko mosusu na Belgique bazalaki gêné ya koyoka ba témoignage oyo na kombo ya mwana mwasi oyo babengi soki Julie autaki kosala liboso ya kamera, bato mingi basepeli na yango te pe bato mingi baye komona ete makambo mingi alobi
ezalaki nango se lokuta na lokuta. Yango na tango bandeko tokosenga na bino bolanda émission oyo na bokebi. Bandeko babolingo, image moko euti koleka ya mwana mwasi moko bazali kobenga Julie Mubenga. Julie Mubenga wana azali ndeko ya mwana mwasi obomonaki na image oyo ba policier babetaki oyo akweyaki oyo aperdaki connaissance na banzi bolandaki émission de utaki kosala. Julie Mubenga bauti kosala interview moko awa basali ye interview na ndeko na ye ya mwasi oyo balobi azalaki na koma. Julie Mubenga ndenga azalaki wana alobi ete mokolo oyo basalaki manifestation esalamaki bolanda malamu ba congolais tokoya kokomisa bino na esika oyo tozali kolakisa bino ete ba congolais tozali komisilisa valeur pe na makambo nyonso tu bazali kosala bandeko ezali kopesa mawa nayebaka te soki nazali na Belgique ezala nazali na mboka nini na koma koyoka meme soni naloba ete nazali congolais to congolaise parce que bandeko na biso bazali baza koyokisa biso soni na makambo moko bandeko na pasi na mawa. Bandeko tout d'abord nazali kobanda parce que bandeko bakomeli biso bandeko bakomi bazali bandeko ya Belgique mais bolanda siko lisolo onga nazali koloba. Tout d'abord Julie Mubenga lobi ete azali belge ezali malamu mingi mais eloko biso tozali kokamwa boyoka lisolo oyo Julie Mubenga wana asili koloba alobi boye ndeko na ye oyo awutaki na Hollande aye na ndako ayi kotala bango mpona kopase bafete après balingaki babima bakende kolia na resto ye na mobali na ye na leki na ye ya mwasi soki leki na ye soki pe grande sœur na ye nayebi te babimi bake liboso tout d'abord na banque bakomi na banque baretire mbongo tango baretire mbongo bakomi siko kolinga bakomi koluka esika restaurant ezali po bakende kolia. Aïe moment donné à l'obit tango baye bakomi kopusa na bamoni entroupement ya bato ebele na kati ya entroupement ya bato wana bamoni ba policier na ba chevaux pe na bato ebele ba congolais mais sikoyo alobi ete bango bazalaki koluka kaka bakende na resto mais bandeko oyebi na koyebisa bino il faut biso ba congolais ezala ta ba journaliste oyo bakendeke kotuna bato bamituna soki bolingi composer une histoire oyo ezali na mensonge botalaka na baparamètre ebele ndenge nini bokoki kokosa mpo sino te bokozala kaka na presse ya kosala likambo mpo bobimisa yango bato bayoka mais bato oyo mosusu ntango bakoetudie yango baye komona ete bato oyo bakosaki. Mpona nini alobi boye bandeko bolanda mwana mwasi oyo Julie Mubenga malamu alobi boye tango bauti na banque bazwi mbongo bazali kokende mpo baoluka resto tango bamoni sikoyo entroupement ya basoldat ebele na bato batondi babandi komituna oyo eza likambo nini mais soki bazalaki bato ya mayele etanke moto avandi na poto oyo pasi azwa nationalité belge ayebi deja aza mwana ya poto azali moto auti Kinshasa lelo te balingaki basala nini lokola bamonaki deja entroupement ya bato balingaki bachanger destination mpo ete bakende kote mosusu mpo baluka restaurant moko oyo ezali en dehors ya esika entroupement ezalaki. Mais mpo mona ete bandeko ndenge bandeko bakomeli biso balobi Julie Mubenga oyo akosi makambo nyonso to alobi mpo ete bato ya Belgique bakomi ete azalaki na kati ya entroupement tango bango baye bazalaki na kati ya entroupement wana pe
yende moto balobia badaki kofinga ba policier yangana ba policier bazwaki bakangie bakwesi na se bakangie banini ndende kone tango ayaki po intervenir ale na ndenge batindikaki ye akwei bandeko babolingo tozali sikoyo komituna ebongo sikoyo ntango Julie Mubenga alobi ete bango bazalaki kutu na makambo wana ya bamanifestation te bazalaki koluka restaurant me bandeko bolanda kaka maloba na ye alobi ke ntango bango na bamoni kaka na mosika bamoni bapolisier ebele batondi me bandeko donc mpona baluka restaurant donc il faut restaurant na kaka baleka na esika batroupement ezalaki esika bapolisier babandaki kosala badésordre et puis eloko ya mibala kosi alobi nini ke otango policier amoni ye mbala moko bandi kofinga ye sale negre bamakambo ndenge na ndenge te mama kokanisa te ke babiloko oyo ozali koloba tokoki kondima kaka facilement boye jamais policier belge akoki kozala liboma parce que ezali kaka yo te moto ozalaki na kati ya makambo wana mpo bafinga kaka yo po ete bapasa mosusu mpe bazalaki mais bapolisier bazalaki liboma te mpo bakende kaka kofinga bapasa wana ke boza banegre bamakambo te wana nde en tout cas okosi yango na tolobaka ete ntango bozali kosala banini na bino mpona koloba makambo ya lokuta liboso ya kamera mpona kolinga kodestabilize bato boyebaka eloko nini bozali koloba bandeko babolingo ata bino moko boyoka kaka badéclaration na ye ndenge alobi ke azalaki koya na ye bango bazoleka na bango mbala moko policier amoni bango abandi kofinga bango sale negre boyeboye te wana eza lokuta ata bandeko ya Belgique oyo bakomeli biso balobi jamais makambo o mwana mwasi oyo alobi ezali ya solo balobi azalaki na kati ya entroupement ye nde moto abandaki kofinga meme bapolisier et puis eloko bazali kobosana tala meme soki bozwi baimage oyo tolakisaki bino avant tala meme ntango babeti ndeko na ye wana mwasi akweyaki evani ntango basimbi ye boyoka langage ya Roger Bongos ndenge abandaki koloba bato baza komarche na bango baza kosala manifestation na bango calmement mais tala ndenge baza komaltraite bango donc c'est que bazalaki na kati ya manifestation bazalaki na kati ya manifestation mais yango tolobi ete omoni babiloko mosusu ntango bino bakongole bokosaka bokanisaka ete bozanga na esprit oyo kendenge ezalaka na Congo lobino kaka likambo ya lokuta eleki boye te epai ya mondele ko ata ndenge Julie Mubenga oyo makambo alobi ye akanisi mpenza lokuta na ye alobi liboso ya kamera soki bake na justice ye akanisi kaka ndenge akokosa kaka boye alobi mpe na justice boye justice mpe esukeli kaka wana non justice bakolandela bankete bakokende mpenza na profondement ya likambo yango na tozali koloba ezali kaka teke ndeko okoyaka komikumisa ete ngai nakoma belge nakoma français mais okoma belge eloko nini ezolakisa ete depuis mpo okoma belge yango ke ozali koaporte eloko ya malonga ke lobi ekozala avantage mpo na Congo ki belge yango ezali kaka etikali kaka lokola bozomona kaka ya Tshisekedi lokola baza kokosa bino na bahistoire ya lokuta bamakambo baza koyebisa bino baélection batritage banini bapreuve mpe emonanaka te bandeko kaka badésordre bango moko babandeki kobimisa na bacentre ya bavote esika bavote ebanda kosalama ndenge nini bango basi baprépare bahistoire badésordre wana nde sikoyo bakoma kolakisa bato na batelevizio mpona koloba botala bapreuve yango ezali mawa mingi mpe pasi tala ndenge olingi obomisa ndeko na yo na bozoba mpona nini bokei na manifestation moko oyo kutu bozwelaki yango autorisation te na niveau ya ville me bandeko oyebi biso bakongolais il faut aire moko tokanisaka tozali quand même na bamboka ya bato soki olingi ose manifester osengi permission il faut zela bapesa yo autorisation soki ozwi nano autorisation te ya yo ya nini okoloba ete osangisa bato bimisa bango po ete bobima na balabala tala nazali koloba yango ko po ete bato mingi bazwaka nga lokola moto ya liboma lelo ata bamakambo nyonso ndenge eleki
soki balobi bakende na niveau ya justice bakolonga te bamata bakita. Tala sikoyo lokola basi basali babétise ndeko mwasi oyo liboso ya kamera komi kokosake oyo tosalaki eloko te tozala koleka na biso kaka mbala moko bapolisier babandi koinjurie biso boniko kaka babiloko yango ndenge bazalaka na bato ya IDPS oyo baza na Congo bazalaka na soki baprovoke likambo soki bapolisier bareagir alesima bakomi koyake tosalaki na biso eloko te bapolisier bamoni biso kaka babandi bandeko ngai na koyebisa bino bato ebele bazalaki wana bapolisier bafingi bango te kaka mwana mwasi bango kutu balobi ete bango babandaki koleka na bango mpo bakende koluka restaurant mbala moko polisier banda kofinga ete ndeko mwasi oyebi moto mosusu oyebi ko Jésus alobaki boye ezali te ke oyo ekotaka na monoko na biso nde yango nde ebebisaka moto me oyo ebimaka na monoko yango nde moto ebebisaka moto. Po makambo oyo oza koloba ata bazwi bajuge nyonso ya mokili bavandisi bango ke ntango tozoluka na biso restaurant nazoleka nanga policier abandi kofinga mbala moko bakondima yo te soki bazwi na baimage oyo ntango Roger bongo sa filmaki na makambo oyo bato babandai koloba toza kose manifeste na biso kalmeme tala ndenge basali ye mais omoni teke babiloko bino bolobaka boserandaka compte te na makambo oyo bino bozali kosala makambo elobamaki ntango bino baza kokanga bino mosusu oyo mpe bobandi kosala témoignage mosusu wana nyonso mpona kolinga kodestabilize kolinga nde kobimisa image moko biso bakongole tosali eloko te epuis bandeko mpo omona ete ye moko Julie Mubenga yango alingaki susu komifunda bien mpona kolakisa mpenza kazalaki na kati ya manifestation ntango bazali kotuna ye na journaliste abandi mbala moko kokotisa mwa ba deuxième d'ailleurs kutu baélection eleki na Congo président oyo azalaki Eli Tshisekedi tala omoni tala bosalaka bamakambo ko bokanisaka teke bato bazali kotala bamakambo bazali bazoba bandeko nalobaka yango ntango nyonso baimage oyo lelo bato bozali komona na bainternet ekokoma na bamoma moko bato mosusu bakobanda kosenga nani atiaki image moko boye ezalaki na image na nga nazoluka bato wana mpo ete bakende balongola yango ekokoma trop tard bozosala makambo mpo na sentiment mais un jour kaka baimage oyo bamakambo boza koloba ezali kaka babiloko yango nde kobomisa bino ezali pasi mpe mawa komona lokuta ya boye bandeko tala lelo bato ya Belgique bakomi kokomela biso balobi bandeko boloba yango po ete mwana mwasi aza na lokuta azalaki na kati ya manifestation bato ya Belgique bakomeli biso bandeko ezali mawa mingi ndenge nini bato mosusu baye na poto basali bambula ebele mais raisonnement ezalaka lokola bato baza na kati ya zamba okomona kaka kosevante naza belge nakoma boye mais okoma belge eloko nini oapprendre lelo bino bozali koloba ete babelge basala boye na mboka na biso basala boye mais bino bato boye na mboka na bango mpona nini bokoyimba bango mpe bamayele te po ete lobi soki tozongi na mboka tokende kosala yango na mboka na biso botikali kaka na babozoba botikali kaka na bakibolole bolobi ete belge ayaki na Congo belge ayaki ayibi richesse na biso c'est bien bolobi yango malamu mais bino lokola bokomi na Belgique eloko nini bozali koyiba babelge boyiba bango mayele oyo bango bazali nango makambo bazali kosala po ete bakongole mingi bazali kosala mpe na société mingi ya na Belgique est-ce que yo banda kosala wana omona makambo elekaka est-ce que ozoyiba bango mayele wana mpo lobi na Congo mpe soki opesa na bana ya mboka rien Congolais atikali kaka na distraction Congolais amonaka kaka mabe oyo basalaka ye mais ye moko aza koyeba teke position oyo ngai moko nazaleli est ce que nakotikala kaka boye tala neti baexplication ya mwana mwasi oyo Julie Mubenga eza kotenir ata te oyo tomoni bapolisier na mosika ale tozali koluka restaurant après ale tobandi koleka donc bino mpo bokende na restaurant il faut boleka kaka kati ya troupement esika bato banani badésordre ezalaki epuis azali kokosa lisusu ke mbala moko policier abandi kofinga ngai osali ndenge boniko mama baimage ezali kolakisa bozalaki na manifestation boni balokuta ya boye meme na bandeko ya Belgique bakomeli biso balobi mwana mwasi aza na lokuta ya kosangana te
ezali mawa pe pasi. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo na koyebisa bino na makambo oyo ndenge eutaki koleka na Belgique. Na ndenge Mama Rosalie auti koloba. Na koyebisa bino ke ezali mawa mingi na ba comportement ya ba Congolais na makambo oyo bakomi kosala. Bango bazali kokanisa ete tozali kobunda po na mboka banini, mais kobunda nango po na mboka bakomi kosala yango en désordre. Ndeko soki kutu moto awuti Kinshasa lelo aye aza kosala babiloko ya boye tokoloba c'est normal po aye na makanisi ya Congo, mais yo moto oyakala olobi peke na koma Belge, mais ki Belge yango okolakisa na mokilité ke baloba penza ke moto akoma na mentalité ya ba européen, ozolakisa kaka batu kaka ki mentalité ya kizamba. Comment expliquer ata kutu bazwi mwana moko ya botami asali mbula mibale bazwi ye balobi ke bon ndenge likambo ezali yo lobi bapesi yango ba relater histoire yango akondima yo ata mokete ata bato mosusu batali yango ebele pe bandimi yo te pe bato ebele pe bazali na badoute. Soki bazali na badoute te ba mosusu balingaki bakomela biso te. Bandeko ndeko mwasi aza koloba makambo moko oyo eza na sens te, eza kutu na nzela te, oyo ata so bake na tribunal akolonga te. Bandeko yo mona wapi bozwi mbongo na banque apo bolingi boluka restaurant po bolia, bomoni déjà alobi bien tomoni ba policier na batu batondi na ba chevaux, mais pour oluka restaurant il faut oduzola na kati esika ba trouble ezalaki pour le bio oluka restaurant. Est-ce que bozo mona yango normal o soki otali na ba image mwana mwasi ona esika bakangaki esika bakweseli na kati esika entroupement ezalaki seke akotaki kuna na kati yango topesi bato bakomeli biso raison ke ya solo penza azalaki na kati ya entroupement, pe topesi bato bakomeli biso raison ke abandaki kofinga bapolisier baza bazoba te. Bino nde siko bokomi kolinga kobimisa bato nyonso mabe, bokomi kanga soki bosali likambo babétise bosali babétise na bino après tosalaki na biso eloko te tovandaki botala bato wana ndenge baye basali biso, bokomi kanga na lokuta boza kosisa valeur ya bakongolais. Ezali mawa mingi ozozwa pe audace ya koloba ke nakoma Belge, mais Belge nini yango bandeko nga na koyebisa bino bokanisi soki lelo tolobi tosala ba enquête à part ndenge mwana mwasi oloba babande koluka restaurant po bakende kolia. Est-ce que en dehors ya ba troupement ba restaurant mususu ezalaki ba côté mususu te kaka il faut kaka balekana na kati ya troupe wana et puis aller ba policier pe bazaka bazoba lokola ba monaki bazolekana mbala moko policier moni alobi ke abandi ko finga nègre bandeko bozalaka air moko na ba argument mususu oyo ba argument ya boyo kona zo ebiso ya solo ndeko mwasi ba argument ya boyo ato ebisi yango liboso ya juge okanisa ke teke ba juge ya poto bazane ti ba juge ya biso na Afrique olobeli ye likambo boye aza na ta ya kovérifie te po bakobanda siko komituna question okomaki na kati wana ndenge nini bino bato bobande koluka restaurant, mais na restaurant o bino bobande koluka ndenge nini okomaki na kati ya entroupement, parce que ntango déjà yo moko olobi bomonaki déjà mobulu ezosalama bapolisier na bachevaux na bango bapolisier ebele na bato, mais ntango bomonaki déjà bozaki bato mo bolobi kuna lokwa mobulu ezali toluka na biso ba restaurant eza côté en dehors ya esika ba mobulu ezali loba nde vérité bozalaki nde na kati ya ba manifestation. Alors bato siko ba dénoncer balobi ke yo nde moto bandaki ko finga ba policier yango na bazwaki ba policier na basilika bazwi bakanyo bakosi na ba tio basinga. Alors bozalaka na vérité botika kokosa ba makambo so bogo kokosa te yango na ezosilisa valeur ya ba congolais lelo ba congolais na poto baza susu na ba privilège te ba européen babande ko pesa bango likolo na bino ba congolais oyo bolingi ko se conformité te na ba loi to na ba mibeko ya ba mboka oyo bino esika bovandi
botika ba makampambo pampambo zo sa obozo sa les bisalela soko lingi ke Tshisekedi akota na bokoni so batika ya vio kende na Kongo kende ko bunda kuna o nyoso bozo ko sala ezali ba bisalela ezanga tina ezali ba bozoba bande ko ba bolingo na tango yo na kosenga na papa Botamba chela biso ba image bino moko bolanda boyoka ndenge nini mwana mwasi oyo aza koloba na ndeko na ye oyo akweyaki evani bandeko bolanda bomona kaka ete bana basi oyo bazali kokosa pe maloba na bango okomona air moko mosusu oyo akweyaki evani azolinga neti arelate na kati ya ambulance sikoyo ntango nazalaki kuna namonaki okomona ale mbala moko journaliste akati nana te yo koyaki evani donc seko yeba ye makambo eleka na kati te ozomona donc eza kaka babiloko moko bascénario kaka bascénario babiloko mosusu avant bolekisa yango liboso ya mokili mobimba batala il faut bino moko bana bomi tunaka est-ce que ba makambo to préparer avant elobama oto yokani avant elobama est-ce que ba lokuta oto bongisi mokili to convaincre mokili ezali mawape pasi papa Botamba ba image s'il vous plaît sima tozongela masolo na biso. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos lecteurs? Oui, je m'appelle Moubenga Kati. Je réside en Belgique. Je travaille, je suis cuisinière. Et voilà. Et à côté de vous, il y a une dame qui est couchée. Je vais lui poser la même question. Madame, est-ce que vous pouvez aussi vous présenter pour nos lecteurs? Oui, je peux bien me présenter. Je m'appelle Julie Moubenga. J'habite en Hollande, précisément à Rotterdam. Voilà. Ok, bien, merci. Si nous venons vous voir, c'est parce qu'il y a eu une image qui a choqué beaucoup de gens. Il y a eu une manifestation des Congolais. On a vu une dame qui a été poussée par la police. Et c'est vous, madame? Non, c'était pas moi, c'était ma soeur. Ah, c'est votre soeur qui a été poussée par la police? La police avant. Oui, avant, oui. Et avant, en fait, on venait de faire les courses de la maison. Non, moi, comme je viens de dire là tout à l'heure, j'habite en Hollande. On est venu passer un peu nos fêtes ici, Nouvel An ici en Belgique, dans la famille, comme d'habitude. On peut pas quand même rester seul et tout. Oui. Alors, voilà, il y a mon beau-frère qui a dit qu'on doit un peu aller voir la ville, après avoir terminé de faire nos courses. Oui. Et puis on devait aller quand même manger. Je crois, je connais pas précisément c'est où à Bourse. Ok, votre soeur qui est ici voulait nous... Bon, expliquez-moi un peu, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à cet endroit-là? Bon, on s'est retrouvé là, on est allé faire des courses à Ikea. J'ai même le facture ici. L'heure c'était 12h40. On ne savait même pas qu'il y avait sitting là-bas à la bourse. Et on est passé à la banque, on a retiré de l'argent pour aller manger. Et ma soeur, moi j'étais une semaine en Hollande pendant le fête de Noël. Et après, on l'a pris aussi pour venir fêter avec nous, Nouvel An. Quand on a fini à faire nos courses, on a dit que non, on va aller à Bourse, en ville, disons, pour manger et se promener, comme on le fait chaque année, quoi. Donc voilà. En arrivant là, on a vu qu'il y avait plein de monde. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Mais il n'y avait que des policiers, en cheval, des voitures de pompiers, tout ça. Je me dis, mais c'est quoi ça? Je descends avec ma soeur et mon mari allait chercher là où c'est garé. On était vraiment, parce que si nous sommes allés pour la manifestation, on ne devait pas amener la voiture jusque là. On ne savait rien. On arrive là, elle prend gauche pour aller parquer et nous on descend pour aller vers McDo, déjà prendre la place. J'arrive là, je vois un monsieur, si je le vois, il était grand comme ça, je crois que c'était un policier. Et lancé, bien habillé là avec cravate. Il me dit, en tenue civile, dis-toi, allez, dégage, quitte là. Moi je dis, qu'est-ce que je fais? J'ai rien fait. Où est le problème? Pourquoi tu me... Moi je dis, je vais manger. Maintenant tu ne manges plus. Allez, tu dégages. Sale nègre. Je dis, mais non, tu peux pas m'insulter. Tu peux pas m'insulter. J'ai quand même mon droit de venir manger et de me promener où je veux. Donc tout le monde qui venait là, qui était noir, on les embarquait. Moi, ce qui m'a énervé, il m'a insulté. Sale nègre.
et puis te quitte. Bandeko, selon information oyo ndenge tozwi na bandeko bakomeli biso na Belgique balobi ke mwana mwasi oyo nde moto abandaki ko insulter ba policier. Tango abandaki ko insulter ba policier nde pesaki ba policier kanda yango na bayaki bakangi ye bakwesi ye pe babandaki koluka kokanga ye basinga po bakende kokotisa na motuka. Donc ba makambo oyo mwana mwasi azoyebisa bino ezali babiloko moko oyo ye moko azali ko imaginer oyo ezali vrai te. Il faut ba congolais to bakande koloba vérité. Donc koloba ete après ba course na bango ndenge basalaki wana bayaki nde na programme ya kosala manifestation. Bazala kande nde comment il faut zala nde na vérité. Le kutande yango nezo tinda ete biso ba congolais bato bayinaka toujours biso. Et puis ndenge toyebi ba policier na ndenge basalaka musala na bango ndeko ba policier belge baza quand même ba policier oyoke baza quand même na ba ordre na bango ya ndenge pe ya malamu bazwaka. Jamais un policier belge bandeko akoko bandaka ko fingo ka mbala moko sele loko te o salpit. Non bandeko. Vraiment tosengi merci mingi na bandeko ya Belgique oyo bomonaki événement ndenge lekaki oyo bokomeli biso oyo bolobi ete mwana mwasi oyo nde muto abandaki kofinga ba policier yango ba policier ba injecta ba se jetaki sur ye et vraiment ezali malamu mingi ndenge bopesi biso information oyo vraiment ba congolais il faut to ba ndenge ya ko changer comportement ba biloko yango bato yi DPS bazali na yango bango bazalaka na soki basali likambu après tango tourner mal contre bango aller devant ba caméra ba komi koloba ah biso to salaki na biso le côté bango moko ba bandaki kaka wana kaka ba langage na bango yango yo pe community maladie wana poto bango ba salaka kaka le côté siko balingi ba alinga lo ba policier ba moni kaka boale ba bandi ko finga mbala moko non to zala quand même batu moko mitu ezali ko sala to lingaka te ko baby sakaka partout esika bazali ko pesa biso confiance likolo ya babozo bana biso ezali passe mingi pe mawa vraiment to remercier bandeko oyo ba pesi biso quand même information na masolo oyo lekaki na oyo teli mwana mwasi oyo azali koloba ba makambo oyo ezali vrai te ezali oyo ye moko a inventé yango liboso ya caméra po ameka ko se justifier liboso ya bato. Papa Botamba to continuer ba image pour na ba téléspectateurs na biso s'il vous plaît. La dégage maintenant c'est vert, tu dois traverser. Je dis je ne traverse pas, j'ai un peu résisté. Je crois qu'il a fait signe aux policiers qui étaient en civil un peu à côté. Je ne savais même pas, c'est ma soeur qui a tout vu aussi. Moi j'ai parté parce qu'il m'a fait traverser la route par force. Directement je me suis retrouvé par terre. Alors je ne voulais pas me laisser aussi faire parce que je n'avais rien fait. Moi je ne suis pas allé pour manifester, je n'avais même pas mon sac, je n'avais rien du tout, parce que tout s'était resté dans la voiture. Alors je me suis retrouvé par terre. Elle, quand elle a vu ça, comment on me torturait, comment on me tabassait par terre, elle a commencé à crier. Je crois que vous allez même sentir des cris. C'est ma soeur, elle n'a rien fait. Le policier qui est à côté, elle, quand elle venait pour un peu me défendre, on l'a poussée et il est tombé sur la nuque. Donc elle a perdu connaissance. Et il n'y avait personne, même les policiers qui étaient là, personne n'est venu au secours. On l'a laissé comme ça. La position là où elle était, on l'a fait asseoir. Donc si quelqu'un est tombé dans le pont, on ne peut pas le laisser comme ça. Les policiers savent comment prendre quelqu'un en charge pour les premiers soins. On l'a laissé comme ça et que c'est mon mari maintenant. Moi on m'a tapé, on m'a même déchiré mes vêtements. Le bras là, c'est quoi? Le bras, c'est quand on m'a tordu le bras, on m'a tapé, on m'a tourné le bras pour me prendre par la force et pour me menotter. Ok, et ça a été fait où? À quel hôpital? À l'hôpital? Non, chez le médecin. Je suis allé aussi chez le médecin hier. Chez mon médecin traitant. Je suis allé pour un peu lui montrer tout ce que j'avais, les douleurs et tout ça. Ok, merci bien. Madame, vous qui étiez tombée dans le pont, dites-moi, qu'est-ce que vous souvenez de quoi? Je me souviens quand on a descendu de la voiture, on a traversé avec ma soeur. Il y a un monsieur là qui était en tenue civile qui disait à ma soeur de dégager. Alors ma soeur, on a demandé mais qu'est-ce qui se passe? Alors le monsieur disait à ma soeur de dégager tout de suite.
de traverser. Elle a dit, mais moi je vais manger, nous on va au McDo, comment je peux dégager, comme ça, qu'est-ce que je fais et tout. Non madame, je dis, vous allez dégager tout de suite, t'es sale nègre et tout. Il a commencé il a un peu commencé à insulter et tout. Alors ma soeur, elle a commencé à traverser la route. Moi j'étais derrière la soeur, puis j'ai vu au moins une affaire de 8 ou 10 policiers derrière ma soeur. Alors j'ai commencé aussi à suivre quoi. Après directement j'ai vu ma soeur qui était par terre. On a commencé à la torturer. Là vraiment j'avais, donc c'est tout ce que moi je connais. On a commencé à torturer ma soeur et tout, et puis je suis approchée pour demander mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'avait rien fait, moi je vis. Ouais. Je dis mais c'est ma soeur, elle n'a rien fait, pourquoi vous la tabassez, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai commencé à crier. Alors il y avait des policiers qui empêchaient, parce que je me souviens, il y avait aussi une fille qui était à côté, je ne connais pas, il y avait aussi des garçons qui venaient pour intervenir, qui disaient que comment vous la faites comme ça, c'est quand même une femme, c'est une femme, mais comment vous pouvez agir comme ça, c'est une femme. Alors les policiers poussaient les gens. Je suis aussi venue. Là maintenant je cherchais mon beau-frère. Oui, du regard. Voilà, je cherchais mon beau-frère, mais je ne l'ai pas vu. Alors directement, quand quand les policiers m'ont repoussé, je suis tombée. C'est tout ce que je sais. Et après, vous avez été hospitalisé? Ben, je ne sais pas. Après ça, je vis Vous étiez évanoui? Donc j'avais perdu connaissance. Ok, ça va. J'avais perdu connaissance, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment est-ce qu'elle se retrouve maintenant aujourd'hui à la maison? Oui, quand c'était fini, on nous a pris, on m'a mis dans le combi. Dans leur combi là, ils nous ont commencé à me piquer, me taper. J'ai dit mes lunettes. Si vous regardez bien sur le vidéo, vous allez voir mes lunettes étaient par terre. Même les enfants, ils ont vu ça. Maman, on a vu tes lunettes. Donc on vous a embarqué, vous. Elle est restée par terre. À l'hôpital. Mon mari a appelé l'ambulance. Oui. Les ambulanciers sont venus, on l'a pris en charge. Oui. On l'a amenée à l'hôpital Saint-Jean. Okay. Donc elle est restée là-bas, je crois, 2 heures, plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures inconsciente. Donc mon mari maintenant faisait le tour entre moi et elle quand elle a entendu que... vous au cachot, oui, et elle à l'hôpital. Ok, très bien. Et à l'hôpital, finalement, quand est-ce que vous avez retrouvé vos esprits et que vous vous êtes rendu compte que vous étiez à l'hôpital? Bien longtemps après? Oui, mais je crois que quand je suis arrivé à l'hôpital, je me rappelle pas bien, mais je crois que je me suis réveillée quelques heures après. Après, j'ai vu les infirmières qui me demandaient... Donc même dans l'ambulance, vous ne vous souvenez plus? Dans l'ambulance, vous ne vous souvenez pas? Dans l'ambulance, je ne sais pas. Très flou. Oui, je me rappelle. Ok, ça va. Je ne sais pas, je ne sais rien dire. Ok, merci. Et la jambe, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai vu que vous avez une jambe qui est immobilisée. Vous êtes venu comme ça de Hollande? Non, je n'étais pas venu comme ça de la Hollande. Je ne sais pas, peut-être quand j'étais tombé, en tout cas, je ne sais pas. Autrement dit, c'est le coup. Avant que vous ne vous évanissiez, vous avez vos 2 jambes. Normalement, et vous vous réveillez à l'hôpital avec une jambe en piteux état. Ok, merci. Maintenant, est-ce que vous avez un dernier mot? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce qui vous est arrivé? Ben, je regrette, moi personnellement, je regrette beaucoup si on peut traiter les gens comme ça. Alors, même si les gens allaient pour manifester, c'est qu'il y a quelque part, il y a une raison. Mais nous, personnellement, on n'allait même pas pour manifester, mais on allait manger. Nous sommes quand même des humains, on ne peut pas nous traiter comme ça, comme les animaux. Vous voyez, en plus, nous sommes quand même 2 femmes. Nous sommes pas on ne sait pas se battre avec le militaire ou les hommes, et nous sommes quand même des femmes. S'il y avait même un problème, ils pouvaient normalement nous demander de dégager. Donc il n'y a eu aucune gentillesse, aucun mot gentil, aucune question? Même pas. En tout cas, c'est vraiment, je ne sais pas, je suis dans mes émotions. Ben, il y a des trucs qu'on voit dans le film, mais comment on maltraite les gens et tout. Alors j'ai vécu ça. Là, je ne sais pas. Ok, merci. Ça va. Et madame, vous avez un dernier mot par rapport à tout ce qui vous est arrivé? Oui, moi, je peux dire ceci, que nous sommes des Congolais. Je suis congolaise. Je suis naturalisée belge.
Mais ce qui vient de passer, vraiment, je déplore beaucoup le comportement des policiers belges. Ils sont là pour mettre de l'ordre ou bien ils sont là pour commencer à tabasser, à faire tout ce qu'ils viennent de faire là maintenant aujourd'hui. Ma soeur, on ne sait jamais, on ne sait pas qu'est-ce qui peut lui arriver plus tard. Parce qu'il est tombé sur la nuque. Elle a des séquelles maintenant, elle a des angoisses, elle dort pas bien, elle a peur, donc ça lui revient. Donc moi je vais demander ceci au ministre des Affaires intérieures, Madame Joëlle Milquet. Je crois que c'est lui qui a donné des ordres, c'est la Belgique qui soutient Kabila. Donc l'ex-président. Je peux dire que tout le monde, même les observateurs qui sont allés là-bas au pays, ils ont vu que les élections étaient truquées. Donc on était là nous, pour manger, c'était pas pour faire ça, mais moi je veux que... Bandeko, bomoni esika ya mifundi ye moko, esika lakisi ete bit na bango bakendeki nde ezalaki nde bakendeki kosala manifestation. Bomoni mwa phrase wana kaka maloba na alobi, donc englobe nyonso. Tala na koyebisa bino ya solo bandeko basi biloko bozosala bokanisa te ke tozali na Congo oyo yeka ko fungoli monoko bandiko loba ale bato pe bakwa na yo te yangona elingi koloba te soki bozali ko se manifester pona Tshisekedi nde il faut banda kozwa bato nyonso lokola bazoba awa yo zali ko fungula monoko zali koloba otuni nanu bato babimisaki bino na balabala. Est-ce que bazalaki na autorisation? Ozomona teke bozali na raison moko ata mukete pe ozali kosenga lobi ete bapinir bapolisier bakopinir bapolisier ndenge nini soki bapolisier bapesaki ordre bakende kosala mosala na bango po ete bino bozalaki na autorisation te. Ezali pasi mingi pe mawa ye moko aza koyeba kotala nano makambo na ba anglais ebele te mais azali kaka makasi ya koloba ke nazali belge. Oui, kozala belge eza malamu toboyi te ezali nango kaka papier mais sikoyo na mboka ya bato yango ovandi est-ce que makambo bino bosalaki ezali en règle yo moto ozali belge zwa sikoyo mibeko ya Belgique obanda kotala bato bakoki kosala makambo en dehors ya mibeko litomba na bango ezalaka nini banda kotala ezali pasi mingi pe mawa. Papa Botamba, to continuer ba image na biso s'il vous plaît. Les policiers là, qu'on soit quand même punis et qui doivent respecter les hommes, qu'ils soient belges, marocains, arabes ou quoi. Tu sais qu'est-ce qu'il me dit? L'autre policier dit que non, vous êtes en retard. Les Marocains ont déjà envahi la Belgique et vous n'aurez pas la place ici. Bien, merci mesdames pour ce témoignage et je vous souhaite à toutes les deux un prompt rétablissement. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti kolanda pe bouti koyoka bomoni contradiction ya ba maloba na bango pona koloba ete babiloko bazali kosala ata devant un juge en tout cas bakolonga te. Bakolonga te po ete bango baza kosala makambo na ndenge ya sentiment mais baza koyeba ba conséquences na yango te. Et puis ndenge to étudier avant interview basi basali bango consigner yo kanga tango mususu bande na loboko o kuna esika kueki problème nezaki na mutu ale to mona susu akomi na nini na lokolo. Donc pona koloba ke ba monter kaka ba scénario na bango avant interview mais ezali pasi ezali mawa babiloko bozali koloba bande kona mokilio etovandi na poto jamais un policier osali na eloko tozaka koleka boy abana kofinga yo awa surtout na Europe ezala na France na Belgique et en Allemagne jamais wana ezali po ba policier ba couro bango bazako zote to éducation bazako nani ba enseignement o teke bazako pesa bango na kati ya musala na bango jamais soko moni moto alobi bongo azali moto ya lokuta. Mais Dieu merci, bandeko ya Belgique balobi ke mwana mwasi yango azalaki na kati ya manifestation.
Alors, Monique, bozako se salir kaka bino moko na bato esika bakoka ko prendre bino au sérieux, bazako mona bino kaka bato ya lokuta. Ezali mawa mingi pe pasi. Mama Rosalie na zongselio maloba. Bandeko ba bolingo na banzi ete bino moko bouti koyoka pe bino moko bouti kolanda. Vraiment ezali pasi mingi pe mawa. Biso ba congolais, il faut toyeba ko changer comportement na biso na bamboko esika to vandi po ete to komi ko sala ba makambo o ezali ko silisa lokumu pe valeur na biso ba congolais pe bato mingi bazali ko mona yango lelo congolais azali lisusu na valeur te. Likolo ya babozobo bazali ko sala ba mobutiste oyo baliaka o bayibaka na mboka na biso lelo lokola bayeba vandi esika ko zwa mbongo ezate ba komi ko envenime bato mosusu bayaki koluka bavi na bango facilement mpona kokosa bango bamakambo o boyeboye. Bandeko ezali pasi mingi pe mawa. Yo moto ozali awa olingi kozwa mayele ozali na yango te po okende kopesa na mboka yebaka ete ozali kaka moto ya pasi. Bandeko ba bolingo ngai na koyebisa bino il faut boyeba yango ete ya solo penza lelo na ye komona ete bato bazali kosala kaka ba désordre mingi awa ezali bato basi bazo ba nationalité na poto nde yango na bazali kolinga ko empoisonner meme na bato mosusu bazali apona kosala ba makambo ezanga tina. Mama oyo alobi ete akoma Belge mais ye akoma Belge tomoni ata mokolo moko te ye mama oyo na kombo ya soki Julie Mubenga mokolo nini asali manifestation zui ba congolais nyonso to baza ba Belge po bakende ko se manifester na makambo ezali ko marcher bien te na Belgique pona kolakisa ete bazali kaka kotia bato na kati na ba désordre moko ezanga tina. Elengi kaka ya koloba liboso ya caméra ke nasi na koma Belge aussi au coma belge, oui, aussi au coma belge, to boyite aussi au coma belge. Mais eloko nini ozali kolakisa na bato exemple nini ozali kolakisa na bato po ba mona ete un congolais to une congolaise a coma belge alors tala comportement ya malamu za kolakisa na bato. Comportement ngo kolakisa na bato kaka ndenge ya kokende kofinga ba policier bazali kosala mosala na bango parce que bozali kobosa na ete bino ndenge bobimaki wana etant que belge yo moto lobi okoma belge mais otunaki na bandeko na yo te tozosala ba manifestation toza na autorisation ezalaki te mais soi-disant un pasteur aza koloba nini ke lokola tozalaki na autorisation te tokotisaki déjà demande mais ezali koumela yango na toyaki kaka mbala moko ozomona est-ce que bozomona yango eza normal pona kolakisa niveau ya ba congolais esika ezali ba congolais na ba congolaise. Bandeko oyebi na koyebisa bino eloko moko ngai tango balobaka ete ngai mama Rosalie nazali zoba nasekaka na lobi te nzambe opesa ngai mayele po ete makambo nga naza komona pe naza kosala mingi oyo bazali komibenga bato ya mayele toza komona bango kaka bazali kotombe na bambiskadi ya makambo nde ya bozoba po moto lokola ngai mama Rosalie soki ndeko na ngai ye nalingi nakende kolesa ye na restaurant par exemple namoni troupe ya bato mobulu esika ezali nazwa ndeko na ngai nalekisa ye na kati ya troupement mpo nini tozokende kolia na restaurant wana ekomi liboma te bozomona teke makambo azoloba na oyo esalami na kati ya terrain ezoconcorde te ezali pasi vraiment mpe mawa. Bandeko bato oyo baza koyokisa bakongolais soni ya soni mais un jour mokolo tokocomprendre yango ezali mawa mingi. Bato mingi lelo baza kokosa kaka bolingo ya Kongo te eza bolingo ya Kongo te mingi lelo baluba batelemi na poto baluba batelemi mpo nini likambo ya Tshisekedi. Toza komona bana basi mosusu bazalaki kuna na France basalisi ba ONG na bango bakomi kokende na Kongo na mwa moko bazwaka bake na Kongo koluka ba makambo bamonaka na lingala facile ko aider ba école ko futa po ete ba école wana batonga ba classe ya bien basala ba bamba nini tala bato balingi mboka mais lingi koloba teke yo kolakisa ete olingi mboka soko ye obandi kofinga ba policier ko bima na balabala na ndenge pe ya désordre tala ndenge basali bino ezali soni et puis ovanda na yo kaka ye Julie Mubenga ye lisusu abandi kokosa lisusu liboso ya caméra ke o babandi koluka restaurant basalaki eloko te alors ke bato bazali pepe babi bamonaki
ndenge Julie Mubenga wana aza kofinga ba policier yango na ba policier pesaki bango kanda bakangaki ye ale ba chaîne banani basingala maboko bakena ye na ndeko na ye ntango ayaki kointervenir ale batindiki ye akwei bozomona wana nyonso tu bozali komisilisa valeur bino bokanisi bato nyonso tu bazali na Belgique baza kosepela na makambo bozali kosala baza kosepela na yango te yango na bakomeli biso ezali pasi mingi pe mawa bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima bango nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci